Bonjour Eugénie Nzengele. Bonjour beaucoup te belé parce que nana kanda. Bon, na bandambala moko. Chantal Bola, ceux qui Chantal Mukinza. Ceux qui moi ceux qui mama diambeleuse. Na ebite po anini oluka ceux qui ni na nzoto na ngai na ebite. Ceux qui Chantal Mukinza, ceux qui Chantal Bola, ceux qui Chantal Mukinza, ceux qui Chantal Nini na ebite. Pourquoi bino ba congolais? Pourquoi bino ba congolais? Bolinga ko créer eloko na bino mokote. Bolinga kaka. Ceux qui moninga asale eloko, yo wana owelisi. Chantal Bola, pour commencer, d'abord, yangena finga yo. Yangena finga yo pour commencer. Chantal Bola. D'abord, pour commencer, libola maman na yo. Chantal Bola, pour commencer, hein. Libola maman na yo. Libola papa na yo. Libola koko na yo. Libola bandeko na yo nyonso tu. Libola mobali na yo oaza na libande. Nga na ko bima jamais na mobali oaza na libande. Mobali ozo lakisa. Soit déjà mobali aleki soki mobali nanga problème ete. Mobali ya libande, mutaza na libande. Esa koza la kitoko. Na tuni question. Soki Chantal Ebola, yoka komba moto Ebola. Mwasi mobimba diamba na monoko. Sola diamba lo pipi. Espèce de diambaleuse. Oh, yo lobake, yo moko, déjà un. Nga na kumba la voiture depuis kala na kumba la voiture. Yo ebine ba poussa la voiture yo Ebola. Yo ebine ba poussa la voiture. O na lali na pongi batu ba obenga ngai, batu bazo benga ngai tala kuna Ebola saliboy, Ebola saliboy. Oh. Yo ba boaka na Koffi Olomide. Koffi Olomide aboaka yo. Papa mba yebi yo. Papa mba yeba yo. Koffi ayebi yo. Ta ba fi mususu internet o. Ba fi a pam ba fi a pasi. Ayebi kout ko pousse sa voiture te. Vraiment, s'il faut ba repousse sa voiture, vraiment, si ba le bien vraiment assez penza et tembe ya solo. Il faut ba repousse sa voiture. Oyebi ko pousse sa voiture te mama toko kanite. Moi j'habite à Paris. Toko kokanate. Yo zo kumisa mutuka soki mutuka mobali na yo. Nga la kumisa mutuka mobali te, na kumisa mituka na ngai. Donc toko kanite. Moi je vis à Paris, nga la kumbaka car. To ande moko te. Ta ba fi ya internet o. Fi moko donc azo soutke la voiture volant gauche. Volant nini? Volant ou ba Londres, ezaka droite, hein? Droite. Volant ozo soutke la volant droite, volant o ya Londres, voiture à Londres, oui, voiture à Londres. Nga soma voiture na Londres, na Londres voiture à moins cher, libolo mama no Chantal Ebola, libolo mama na yo, libolo penza ya mama na yo. Libola mobano o la kisaki ya libandi wana libola mama na yepe. Mobano o la kisaki ya libandi wana. Voiture kutu voiture bozo ozo soutke la voiture. Pousse la voiture ango ozo soutke la ti. Volant droite. Nga la pousse la voiture, na bando pousse la voiture, banda kala na pousse la voiture mama. Toko kanite.
tokokani ata moke te soki Chantal ebola tokokani te et puis mobali no aza mokuse oyo anga aza molai mbinga mpenza osenti mobali mbinga mobali anga mpenza osenti mobali mbinga bolingi boyeba papa allo Paris nzambe ebola nazwa nanga sida pardon ebola ndete nazwa sida nakufa la malade ya sida me ebola te yo soki Chantal ebola oza na sida oza lisusu na ebola donc oza na sida na ebola yo moto moko sida na ebola ezaka te et puis mobali ozokumisa tala libandi ebandi donc tala libandi tala mobali libandi donc libandi ebandi awa tina se libandi na libandi faux jeune te ya mabe nga fanda na Paris nga pusa mutuka je conduis à Paris oyebo pusa voiture te ozo ganga moi si sans valeur sans espèce de diambaleuse moi sina mobimba au couple bomela ka diamba kaka bofandi ka bomela diamba sans avenir sans impact sans avenir moi si na mobali sans avenir nga mela diamba ta tala mbebo rose moi si penzo senti moi si tala mbebo rose ça donne l'envie mbebo pupeuse tala yanga mbebo pupeuse mbebo rose yo moto moko oza na ebola oza pe na sida kufa na yo mama olingo kufa na boko na nga kufa na yo ata lelo dimanche kufa na yo na oya pe bembe pe na ye pe bembe pe na leli pe ebongo mbata orozwa omoni okufi me apesi yo mbata mpenza ta ba Chantal ebola oyo azofongola monoko mpe azoloba mpe azoloba azozwa mpe courage mpe azotanga kombo nanga nga na master no ça soit pour la dernière fois et la première fois nga na master no nga kozala na camarade oyo aza na sida na ebola esangani esali mélange coïncidence espèce d'ebola espèce de sidaenne mobali ya libandi aza mobali ya libabe yango wana bamemelo libabe pe obopusa voiture te tala mobali libandi tala libandi lokola nzela boulevard tala libandi lokola boulevard ya 30 juin boulevard na biso ya 30 juin tala libandi yango wana ezobriller libandi eza makambo ya bapapa makame papa tabula ekuta kufi azalaki na libandi te yo mobali soki mobali aza na 49 ans na libandi mobali ya 49 ans na libandi papa tabule ya kufi na 81 ans sans libandi ça c'est la malédiction mama eloluka nani oprie nani mpona mobali na yo nani libandi wana libandi espèce de libandi de son mari
Et t'as ma fille, mon ma fille internet à pam, ma fille à passe. Toi, t'habites à Paris, toi? Toi, tu connais Paris? Toi, tu connais Paris, toi? Tu connais Paris 19e? Dis-moi, toi, tu connais Paris? Yo Chantal Ebola. Tu connais Paris? Tu connais Paris 19e? Est-ce que tu sais même parler français? Eh, bokangama kana lingala kana monoko kaka lingala kana monoko ka bokangama na bino kana lingala kaka. Bokangama kana lingala kaka boyebi langue mosusu te ni français bo fa na poto boyebi français te. Boyebi langue mosusu te loba français forming lenga ka phrase kana français. Olobi kaka par exemple bonjour Grace Mbisi la sexy. Grace Mbisi la sexy, la star de Ankoro. Formelenga ka phrase wana kakana. Elle habite à Paris 19e. Oye bata. Esheni Nzengele. Tala ngandako. Nafandi na canapé. Tala. Tala ngala na canapé. Tala. Yonda kolaksa kaka ozana na cuisine so cuisine en rouge. Cuisine eza ya rouge. Tala ngai moi je tala na pe ma bien na tala RTNC. Mama. Tata RTNC la kesa ngai ozana RTNC. Ta ba fille à son ba fille à diamba, ba fille à sans impact, ba fille à solo. Moi c'est en bali. Yomoko kutu. Chantal Ebola, tala libande banda awa ti lokola boulevard à 30 juin. Eh, yo yebi Paris 19e yo. Yo yebi Paris 19e. Si au revoir à Paris. Ya kana Paris, toko kana. Ya ofana la Paris, na bengsio. Eh, na swana na bata bon liete mama. Na si sa valeur le kumu. Swana na bata bon liete na swana kana bata Paris. Je discute qu'avec les gens de Paris, je parle qu'avec les gens de Paris. Je suis désolé hein. Pour la kana yo hein. Mamé bola. Toi et ton mari vous buvez. Vous buvez. Toi et ton mari. Na mwana la bino a soloana vous buvez. Nanda konabino, vous buvez. Espèce de puvé que vous êtes. N'importe quoi. Mobala 49 ans. Tala libandi. Papa Lutumba Koufina 82 ans. Omoni libandi. Omoni papa Lutumba na libandi. Jamais. Eh, yanga kutasa libandi. Noko. Eh, mbinga penza tala noko mbinga. Mobile notala. Et puis je t'informe, tout na mobile na yo. Ebola. Sokazo bombe la yo yebisa e. Na mona penis na ye eza boy musapi nanga. Yebisa e yo na Grace Mbisi bosala ni epso. Na mona penis na ye likata na eza mukie boy. Ana likata mukie boy musapi nanga esuka. Nde loko na ye. Mobalo so kumisa. Tala likata mukie. Crayon. Et les atta molai et touché matrice. Et ça les sous mon cousse. Oh mobile ndenge ni. Mobile tuna yo Chantal Ebola tuna mobile na yo. Yo na Grace Mbisi bosala nini na Hôtel Mercure ya Pontin. Alinga kitokende na boya kina lobine kala kisanga ka penis kanatala. Ala kisanga penis na ye eza boy. Musapi asuka na benga ke musapi asuka. Tuna ye Grace Mbisi benga kona kombo nini. Aebiso musapi asuka.
Pénis. Mosapi suka. Tala eloko mukie. Eloko mukie bongaka eza molai. E touché moi ma matrice wana eningana. Eza lisusu mukuse. Mobali wana ozo tutela tolo. Wala kisaka pénis pamba. Eleza ta pénis penza ya monene penza o ekangaka matoyi ekangi na zolo ekangi na miso. Oya mukie wana ozo kumisa. Mobali aza na pénis ya mukie. Ebola. Kufa ta na buto na salo prière okufa. Nalingi okufa yo ebola ekufa kufa la buto kufa. Ebemba mama no libola mama na yo ebola. Libola papa na yo libola libandi. Libola mosapi suka. Tuna ekombo na bengela kaete. Ebisa yo. Tuna grâce mbisa bengela kona kombo ni. Ebiso mosapi suka. Ba fille mususu ba fille ya diamba sans avenir moi ça mobile so ba fandi na salon tuna ye na boya ki ye na hotel tuna ye yo na grâce mbisi na hotel Mercure à Pontin bosala ki nini na boya ki penza kolongola pantalon na boya ki na yebise kaka papa lakisanga penis na yo nazalaki desi nazalaki nanga desi na bite penis aboy ko kota na kati na ngata li musapi suka kombo na bengelaka mobali no libandi wana musapi suka donc leloko na ye ndenge ka musapi nanga suka eza mukuse kala ndenge eza mukie boye ndenge ka eloko neza. Je suis désolé. Et puis mobile libandi. Yaba aéro. Libandi eza na valeur ya jo mudango kaka ki kaspe. Libandi nende eza na valeur omoni libandi ya jo mudango. O senti que eza na valeur eza na impact. Moto moko kaka eza na libandi ya valeur jo mudango esili. Mama nano zwi likata munene te soko zwi penza ya munene penza ekangyo matoyi ekangyo na zolo ekangyo na munoko ozo zwa wana eza mukie musapi suka. Eza musapi suka mama ozo zwa elengi te baope zwa elengi te ozo zwa musapi suka zwa neti biso tozwaka musapi penza musapi liboso biso tozwaka musapi liboso oswi moko penza kao olali yo pos il faut zwa ta 10 na diamba wana sima kuita diamba fo abeto 10 musapi suka kotanga kalisu kombo na ngala ba video note apata punya na voiture mabe wana voiture volant droite mukinza libola mama na yo okay bat baolela papa lutumba wa n'importe quoi imbécile salope. Toi tu sais parler français toi tu habites à Paris toi wesh toi tu habites à Paris toi tu connais Paris 19e. Toi, tu me connais? Tu m'as déjà vu? N'importe quoi. Yo moko oza omoni mobano libandi boulevard à 30 juin. Yo moko pe libolo no pesa tala boulevard à 30 juin. Tala libolo munene. Libolo no wana. Libolo munene yo Chantal ebola. Chantal soki ebola. Soki Chantal ebola. Tala libolo munene. Maintenant yo oyambaka musapi suka. Tala mo eloko tala likata muke. Tala likata muke. Musapi suka. Tala. Tala musapi suka.
Mama, lala pongi, hein? Lala pongi. Soko sepelaka te lala pongi, hein? Lala pongi. Sokola libolo wana bien lala pongi. E bemba mama na yo na lobelo sute na fula na peso yo kofi ayebi yo. Kofi abwaka yo. Papa mba yeba yo. Papa Lutumba yeba yo. Papa Lutumba ayeba yo. Imbécile, espèce de n'importe quoi. Tout fina yo libola mama na yo. Taba fi mususu. Pas complexe bolan botala rangaiti. Sona salika ke ngata liyo te batindeli ngai nde ba fan na ngande basiliki. Ma fan n'a pas batindeli nga. Je te connais pas maman. Tala rababso bana binoté internet wana c'est trop dégueulasse hein. Moi j'habite à Paris, je regarde pas des choses des gens comme toi. Eh. Eh, mama. Tuna mobali na yo eh. Nazalaka na mobali na yo. Yo ebembe na yo Ebola Eugénie Nzengele mère il y a 5 trophées viens ngai honorable Serge Kaloumé boss honorable Serge Kaloumé viens ngai Lucien Obosi talelanga likambo Eugénie Nzengele talelanga likambo Ma Rachel Futa babi mwasi yamba penza goro yamba musapeli boso kakaboy ya munene tala biso to yamba munene tala musapi munene mama yozo yamba musapi asuka yangwana epeso vertige te oekela baninga basi zuwa po ba yamba penza biloko o papa shira yamba biloko yozo yamba biloko ta désolé na kana yo mama désolé na kana eza mbala no asuka na lobi otanga kombo na ngala ba video no ya pamba bato babenga ngate eza la poussation pour la dernière et la première fois otanga kombo na ngai na ba video no ya pata punya na master note ngala sola kana bata Paris kaka na sola kana bata afanda na Paris papa mama kota na Paris bongo to solo la okay kotanga kombo na ngate na bina otuna mobali na yo na Grâce Mbisi na Hôtel Mercure bosala kinini ebisayo na benga kae mosapi asuka tuna Grâce Mbisi abenga ko mosapi asuka pona nini tuna mobali no Chantal Ebola tuna mama tuna papa yo na Grâce Mbisi na Hôtel Mercure bosala ki nini ebisayo na boya ki kolala na mobali no po eloko c'est trop petit c'est trop petit c'est trop petit mobile pas à la bongo te lokola mwana 10 ans tuna Grâce Mbisi abenga ko mosapi asuka pona nini oyebisa yo mwasi mobimba diamba mwasi na mobali diamba
Mobali, tala libandi. Ya jo modango kutu kitoko. Libandi lokola boulevard à 30 juin. Moi si. Tala libolo munene lokola boulevard à 30 juin. Mais d'abord tout nangai ayambaka tale musapi asuka eloko mukie. Eleza la kutu molaye mukuse. Wanaka osuko moyoka la biso suwa. Et bembe na yo Chantal soki Chantal comme là na otanga komolo po yo tangi komolo nga kasi na obango Chantal komolo pesa nani Chantal Bola ouais Chantal Bola soki Chantal Bola soki Chantal Bola diambalaise espèce de diambalaise tu pues toi et ton mari vous puez n'importe quoi. Bembe libola mama na yo libola papa non. L'abondance n'est pas. Je dis bonjour à Sakar des Copains. Oui, bonjour à Mawélela et puis bon dimanche à Honorable Yawera Son. Fédico, bonjour. Bonjour, Yamawélela, bonjour. Depuis la maison. En tout cas, Yamami, avant de commencer à ce qui concerne le programme de Radio Musique à Maison Mère, je vais d'abord commencer par le mot d'ordre et le programme de l'artiste Ranson, le phénomène Messi Humanus, qui remercie vraiment la Cour constitutionnelle et le ministère public d'avoir jugé recevable la requête de l'artiste Ranson. Et que la CENI aussi, de sa part, s'est ralliée à la vie du ministère public et ont décidé, avec la CENI, qui a reconnu aussi qu'il y a eu erreur technique, de valider l'artiste Ranson comme député national. En tout cas, la Cour, on s'est prononcé là-dessus, nous ne savons pas. Non, en tout cas, pour dire que, comme on l'a toujours dit, avec Dieu nous ferons des exploits, et c'est avec lui que nous avons marché. Et aujourd'hui, comme il a pu libérer les enfants d'Israël en départant